ye utamokile kelama esali mami buhe bele olelo ye bandite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuva mu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bola musiba indo na pungi matondo mingi na bino esengo pesa etondi biso penza okate motema ya kozala lisusu liboso ya bitando na bino mukulu malilo atako tubungaki mwa tango mulai kasi kolandela kaka mosala nde tindaki biso na ngambo mususu tala lelo tozongeli pe toyeli lisusu bongo liboso na bino na kati ya emission na biso mokolo malelo oyo bomo mesano tokoyaka kaka kopesa bino kotalisa bino kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote lisusu ebele bisika wapi bozwami pona kolanda biso bomo mesano toyebisaka na bino ete bosimbaka babuku na bikomeli pona ntina ya koyeba tozali mokolo nini lelo na kati ya manaka na biso nde lelo tozali bongo mokolo mwankandu mwatuku mibale na sanza na biso ya zomi na mibale bosukisi bopemi ya mitano kaka toli kokoba neleko na biso ya kisiu pe mobu mukama na tuku misato na mibale kolandela bongo manaka na biso baindo oyo wapi tokobalisaka ilongo na manaka ya bapaya nde mokolo ya lelo kasi na manaka ya bapaya tozali bongo mardi le 17 août 2021 tobalisaka yango po ete bososola malonga ekokaka bongo kozala lolenge kali manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka bapaya ezali bongo kotambola nde malembe kino ekomisa bino lesika koyeba pe komanuela lisusu manaka na biso lolenge yango etambola tosukaka kaka wana te se na kopesaka bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kotalisaka bino ba événement du jour nde mokolo mwa lelo tosimba ete le 17 août 1960 ezalaki bongo mokolo oyo mboka ya Gabon basilaki bongo kozwa indépendance na bango kasi tolobaka ntango nyonso indépendance ezali nini na bankota na biso indépendance ezali bongo bonsomi pays oyo bakomi bonsomi ezali baye oyo bakomi tambusaka na mitindo oyo ya bango moko kasi totala bongo bamboka na biso ya Afrika oyo tozwa déjà ba indépendance yango soi-disant est-ce que vraiment tozali nsomi na mabele na biso katu tokotambola kaka na mitindo ya bapaya nde yango tozongaka na mateya nesongi ya nzila ntango nyonso bakotalisaka biso ete tosala makasi bonsomi ekoma mpenza ya solo elongo ya mikanda ekoma ya solo nde ekozala bongo na ntina makasi wana ezalaki bongo manaka na biso to pe événement du jour oyo tokumbelaki bino mokolo mwa lelo bomo mesano tokolekaka lisusu na ngonga oyo tokosepelaka pe kotombela ba mbotama elamu na bandeko na biso banso baye babotama lisusu mokolo mwa lelo esengo mpona bino lisusu ndeko mopepe kotombela bino mbotama elamu mokolo mwa lelo nengwa nzuzi lukula ngola yaya totombeli bino penza ba mbotama elamu bisika bozali kimia mfumu kimbangu ebakisela bino likolo ebele na kati ya bomoi na biso tobi ete libota ngola mobimba kati na bisengo ya kosepela mbotama ya mbasi na biso tobi ndeko mopepe alingami kolia wangela na makemba sima ya kolonga biso na plateforme télévision tozokoma na ndako na tina kosepela elongo na bino tika tozonga na ino kuna epai ya nkumunga na régie totala bonzenga bwa bino pe totia baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino matondo mingi badeko balandi Vuva television wana tuuti bongo kosepela pe kokembela mbotama elamu ya mbasi na biso nengwa nzuzi lukula ngola tobakisela bango kaka mapamboli bisika oyo bango bazwami kasi tobosana te ete toyebi ntango nyonso tolobaka yango bino bakozali mpe na posa batombela bino mbotama elamu na kati ya Vuva television boyeba na kobenga Vuva television na banimero oyo ezali affiché na se ya bitando na bino
avant 48 heures beaucoup de sabon manaka na bino et yambema pour bénéficier de ce bongo na commentaire ya ndeko mo pepe ça la penza moi ba bien toujours insister 48 heures avant manaka na bino ekota toko sepela toko yembela pour na bino banso Vom télévision ils allaient pour la baïne de banso tayo sambela kana vom na katia vom te yaka manaka na bino ko yambela pe toko sepela elongo na bino matelo mingi ya solo tukusuka wana te biso na bino ce qui était zongi na été ni en régie kotala nini balengeli biso lokola vidéo di jour ya mokolo mwalelo beaucoup ka ko tiela biso extrait ya vidéo lenge kani mindele bazali ko betema na mai ndenge fumunku soki muzana pana na ngola tango nyoso bakolo bakango tola. Sur RMC, le témoignage d'un habitant de Spa, c'est dans l'est de la Belgique. Il expliquait que le niveau de la Meuse commençait à redescendre et c'est une bonne nouvelle car hier les autorités avaient carrément ordonné l'évacuation de la ville de Liège, plus au nord. Réming, vous êtes justement ce matin pour RMC en direct de Liège. Est-ce que vous confirmez ? Alors la vraie bonne nouvelle ce matin, Quentin, que je peux vous confirmer sur le terrain, c'est qu'il ne pleut plus. Le ciel est gris, le ciel est chargé, mais a priori il ne devrait pas pleuvoir de la journée sur Liège et sur sa région. Et ça c'est un vrai soulagement parce que la décrue va pouvoir commencer. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur les bords de la Meuse où je me trouve, c'est que cette décrue, elle n'est encore pas visible. Parce que le débit de l'eau est toujours aussi impressionnant, parce que le fleuve charrie toutes sortes d'objets qu'il a emportés sur son passage. J'ai vu passer des arbres, j'ai vu passer des morceaux de canalisation, des portes, des branches, des morceaux de plastique. Bref, on comprend que les dégâts vont être très importants, notamment au sud-est de la ville où plusieurs localités ont été totalement submergées ou presque. La ville de Liège et sa région qui peut compter sur la solidarité à l'action dès hier. Beaucoup de personnes ont proposé leur aide. Des centres d'urgence ont également été ouverts. Il va désormais falloir attendre donc que le niveau de l'eau descende réellement. Et puis reconstruire ensuite, reconstruire les maisons et reconstruire les habitants qui ont parfois tout perdu. Maintenant mingi bande ko balandia vom télévision commentaire nini ya kotia bino moko bomoni. Neso nganzela baloba ki soki mindele bakwa ko senga bisote bolimbisi bako bete masé ko betema. Vous allez komona ndenge wapi ba mboka na bango ezali bongo ko zinda na kati ya mai. Maloba ya mubikisi, maloba neso nganzela eko lega kate. Biso ba toli komona tozwa mayele. Biso ba toli na biteni wana ngonga yango ya kozonga lesika tozonga na basanduku kolandela bongo bilaka ya fumu kimbango ndiena nzela mate na bango so bito kutia na kati ya centre bomo ina biso weba ete ekokumba mbongo wana okati ya bomo ina biso bande ko balandi ya Vom télévision esengo pesa elisu ya kokutana na bino kozali boso na bino mokolo mwalelo totondi botondi soki bomona ki biso na bonzenga nyoso tozongisa matoni na équipe technique mobimba ya Vom télévision butumoi bakolela kate pona kosala mosala na tina ete tokomela kabilo kitoko liboso ya bandako wana tozalaki bongo na tata kwaku ya kalau na sima ya caméra pona nini te tata mfutila elongo na tata timba superlatif pe kuna eteni ya réalisation pe montage tozalaki bongo na kumu ngala 9 lumière totondi botondi na équipe technique mobimba ya Vom télévision na mosala bozali kosala pona biso na bino tokutani lisusu na mokolo mwa lobi oyo ezali bongo koya kimia ya mfumu kimbangu ekwa koyingela wakati ya mabota na bino Nkandu elamu na banso. Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite